perda lelo ba ser na biso le andaya on a pesa ba félicitations bali encore jouer sous pas na yote likolo ya entourage na yo. Moi je parle ça tout le temps. Sila ndeko na biso Sila, elle est entourée par des zombies et des cannibales. Ata président Fachi o azali tata mokonzi ekolo quand même a maîtriser ba jalelo na ye to sola bien ti ya bato bazo fingela yo belle vie parce que nzamba lingaka bo sotote nzamba lingaka injustice te. Comment yo bato mo bolelo bavandi bazo fingelo bato yo bushi be olobaka te omona ane sili boyo komisi bango na lingaka bino mingi boza soki ba ange soki nini ndenge olobaka ba ange na yo wana. Or que moi j'ai tel que je suis na ko la taper ba pété ba la tinga couronne ya na ba di ko tirer ta na beti na ba bombe na bombarder aussi là. Mutu mais peut-être à mon na mutu wana te. Lelo yo na pesa cet exemple bandeko na biso ba ser na biso ba yagola bazoya ko finga belle vie bazoya ko finga batu na kombo ya Sila. Est-ce que lelo soki bakangisi yo parce que bino molobi to message na biso déjà bakangisa ka biso yo sepela ba okangisa yo mais oyebi lobi na yo te na ya pena don avec na mutema na nga na ya parce que tolinga ki miezala Sila o supporter te ba finga belle vie na misu na o ser na biso Sila yo zongisa Yesu na mutema po mutu aza na Yesu na mutema olinga te ba fingele mutu na kombo na ye antu bino boza lelo na honneur ya ko présenter mibali na bino pa baboti na bino ko bana na tendresse ya gola Miss Lolo bo présenter na mibali na bino pa ba famille na bino. Parce que moi je ne pense pas que famille libota bolingi be mission à bordir parce que bino mo bozaka mbolo baka papa kulutu tika ko pesa batu muso en plaire tika ko lobela bango biso to la focus promotion ya film na biso voilà focus promotion ya film na biso alors vous partagez émission yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Koulouta, famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso, na chaîne Nabino, Actu Final Télévision. Merci beaucoup, Nabino, Nyonso, Oyobo, Sepelaka, na Jerry Kobetox, Papa Koulouta, famille Libota. Et merci beaucoup, nos fans, Nyonso, tout, Bengami, la famille Libota, il y a Belleville, Kandi. Oyo na minute oyo azo séjourné na Belgique et sika oyo événement munene et outi koleka. Voilà, merci beaucoup na Cordon Mitch na réalisation pe na montage. Merci beaucoup na Mosali Nzambe M oyo apesa biso opportunité ya kozala toujours awa na Actu Final Télévision. Moi votre humble serviteur Jerry Kobetox na karosa et la bino toujours émission oyo masolo ya Belleville pour na kolobela artiste na bino pour na kolakisa ba œuvre artiste na bino azo sala parce que artiste na bino Belleville Kandi Poutine de l'écriture azo sala toujours musala oyo ezali komona na misu ya batu. Voilà, d'abord bambote belé na mamita dina na Belgique, bambote belé na famille Bota ya Londres, na moni la mama chérie ya Mwasi, na moni mama José Lusadusu, na moni na États-Unis mama Fifi Makuta et sans oublier na Canada, na Montréal, na moni maman Annie Malonga, maman Mapasa, maman na Élysée Lombula, David Lombula, Davina Lombula. Et sans oublier maman Mamicho na Monaco, yeto zarakane awa na awa. Voilà, vrai nyo surtout ya Papa Koulouta famille Libota. Merci beaucoup na bino tout. Na somo na bino ne bozo koma ba commentaire. Merci na bino nyoso. Ndenge en tout cas bozo pesa nga ba force na bino. Ndenge bozolo bake Papa Kouloutu
ozolo de la belle vie Kandi, ozo ça la promotion, merci na bino nyo surtout. Chaque fois nazo yebisa bino, be mission ya promotion ezali be mission il faut qu'on partage ngo. Be mission ya promotion il faut bo zwango lokola émission ya mama ba film ya mama belle vie, ndenge bo partageaka, ndenge bo commentaka, également ba mission ya promotion il faut bo partager ngo bongo parce que bo tokabolaka ba idée na bino parce que lelo tozolo bela serre na biso belle vie Kandi oyo lelo azo sala ba œuvre moko zomo na miso batu voilà lelo botalaki je crois bien film deuxième épisode et outi kokota film na bino mon enfant oyo e outi kolanda film na bino Spiritus chaque fois nazo yebisaka bino yo mutu oyo ozobengami famille libota soki ozali famille libota ya solo oko soutenir belle vie Kandi oko soutenir belle vie Kandi na moyen nini na moyen oyo ezali ya kotala ba film ya belle vie Kandi na ko partager ba film ya belle vie Kandi ya ko commenter ya ko kata ba partie ba tableau oyo sepelisi yo otiango na TikTok otiango na page nde ezali moyen oyo ya ko soutenir notre actrice belle vie Kandi Poutine de l'écriture oyo azo sala musala ezomo wana miso batu soki toza wana pona ko peut-être ko finga ka batu na télévision ezali moyen oyo tozo soutenir yete ezali moyen oyo tozo bebisa peut-être crédibilité na ye to oyo nzambe azo préparer pour sala pona ye biso tozo wana ko bebisa biso to landa bandeko ba ko finga te biso belle vie Kandi azo sala musala na ye tala leti film auto comme Spiritus ezali film oyo et enseigner vraiment bato parce que diable aza na posa a récupérer ka bato diable aza wana pona kaka lelo alakisaka na nzambe ke tala bana na yo balinga kote lelo azangi azoko senga aye lelo pa na ngai donc ba biso oyo ba Jerry Kobetox toza na internet o lelo tondima ba pasi na minyoko totalaka misu na biso epa ya nzambe parce que tolbaka ke même na Bible yango moko zolo bake mawana moto atie likia na moto donc lelo yo film ya mama belle vie bomo ndenge enseignant ki batu ebele yo muto motema suki olobi nga bakoma osekanga na quartier Zozo nazwaka te baninga na so ba voyager nga na tika na Kinshasa motema elembi motema suki olobi te na kende ndenge vini akendaki ko kozwa bomengo oyo ezali naturel te bomengo oyo ezali ya mikolo mikie donc je crois bien bomonaki vie ya vini ndenge sukaki donc biso yo ba biso toza pena ba vrai ba soldat ba nerf solide et ya na gauche et ya na droite tozaka toujours wana pona kotalela elike na biso na nzambe parce que nzambe azali maître ya nyonso mbongo ya malamu ezali mbongo ya kolia oyo zwi pene ya nzela ya malamu donc belle vie Kandi ateyaki bino na film wana je crois bien bomona film na yango mpe tosengi na film oyo mon enfant Spiritus ebeti namoni ndeko moko akomelinga papa kulutu film oyo eleki ebeti ba 1 million et quelques de vies félicitations à nous famille Libota félicitations voir même na ndeko na biso ba amoureux na ba amoureuse ya cinéma congolais parce que lelo bato batalaka film ya belle vie ezaka famille Libota te voir même na ba fanatique ndeko na biso sila batalaka ba film ya belle vie voir même na ba ndeko na biso ya ba actrice nyonso batalaka ba film ya belle vie donc cela veut dire c'est le Congo qui gagne soki lelo belle vie azo sala malamu azo sala ba film oyo bato bazo sepela nango même aza Bakouk même aza Dinachou même aza ba Peshalov même aza ba fanatique ya ba artiste ebele ezali grâce ya musala o belle vie azo sala donc nous bandeko ya famille Libota faut to comprendre makambu mususu on doit soutenir notre madame qui est belle vie Kandi Poutine de l'écriture elle est actuellement en Belgique oyo akendaki ezali invitation ba invité événement munene oyo ba invité ki voilà film na biso mon enfant botali premier épisode famille Libota na posa mon enfant et ça la makambu oyo Spiritus et ça là qui est les Spiritus parce que Spiritus eza film o soki otali direction artistique nango soki otali
niveau, il y a écriture, il y a film spiritus. En tout cas, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Maman Belleville a frappé qui peine fort. Donc cela veut dire, biso famille Bota, tous obligé, il y a que soutenir film Oye Bandi, mon enfant. Mon enfant. Dans le bagage nabino, na banda kwa ko betela bino ba tableau, quelques tableaux ya film. Mais dans mon famille Bota, neti bo lembisi mukena ba émission ya promotion. OK, ba émission promotion, il faut botala kayango parce que ezali ba émission tozo lobela. Bolamu ya ser na biso Belleville, niveau ya musala azali kosala. Parce que soki bino botala ba émission promotion te, to kele na bordir. Parce que moi, je ne pense pas que famille Bota bolingi be émission à bordir. Parce que bino mo bozaka mbolo baka papa kulutu, tika ko pesa batu muso en plaire. Tika ko lobela bango, biso tozala focus promotion ya film na biso. Voilà, focus promotion ya film na biso. Alors, vous partagez émission yo. Botala émission yo. Nde eko tombola musala oyo Maman Belleville azali kosala. Donc famille Bota, je vous invite, je crois bien tina on sala émission oyo. Deuxième épisode, il y a film et biso ekoti. Et puis Bobo sanate que Belleville Kandi azaka na chaîne moko Belleville TV azana Kandi Star oyo ezali ko produire ba film nyango nyoso mibale ezali na label moko oyo parmi ba label na Congo oyo ezali fiable oyo ezali professionnalisme ezali na cinéma congolais na biso Bellard Production. Bellard Production, je crois que Bino surtout Bomona est produisant même dans l'artiste Moussoussou. Sauf que l'artiste est comédien, il y a Congo, bazaka sériété, ba signé na au contrat. Olo sala makambo balobaki na contrat au salité. Alors Bellard Production, c'est comme si arrêtant nous qu'on produire ba artiste et comédien, mais pas mal des artistes et comédiens Moussoussou oyo ba otamwa na nzela bien. Bazo produit bango letinga kala mingi te nazo kotisa scénario nanga na Bellard Production ba jijango et parce que naza mwana modero nazo koma kala mingi te donc nazo kotisa scénario nanga soki ba valider ngo allez boko mona nga peut-être na Kandi Star et siko ba produire ba film ya ba ndeko mususu oyo ba baza na posa ba koma ba scénario boko mona film nanga e koma makuna parce que musala to salaka oyo lelo ya kobopanzisa ngo mais to sa ba artiste et comédien musala na biso ya artiste et comédien nde benda biso peut-être na koya koloba liboso etando boy donc bandeko to soutenir ser na biso Belleville Kandi. Alors na kotala ba film à Belleville Kandi nde zali moyen o to soutenir ye lobby to koya ko sola na bino likambo etali. Deuxième épisode n'engé les kaki, premier épisode n'engé les kaki. Et je crois bien que ça la bino plaisir penza n'engé bo sepela nango vrai. Voilà. Na eko lo belano likambu ya bande comme susu o bazo ya ba détracteur o bazo bima. Bazo loba moi makambo. Omoni lelo yo to buka na te to solola. Ser na biso sila azaka na problème ya Belleville. Ser na bande lisu ser na biso sila za na problème Belleville. Belleville pas za na problème sila te. Sauf que ça peut-être ba biso yo ndé to ka relaxa en France il y a public en face il y a ba fan que Belleville na sila ba yo kana raté. Non. Bande konanga, tu peux imaginer mutu azo fingela mutu mais peut-être amona na mutu wana te. Lelo yo na pesa cet exemple bandeko na biso ba ser na biso ba yagola bazo ko finga Belleville bazo ko finga batu na kombo ya sila. Est-ce que lelo soki ba kangisi yo parce que bino molobi to message na biso déjà ba kangisa ka biso yo sepela ba kangisa yo mais oyebi lobi na yo te bazo kangisa yo zo sepela nango. Alors tant yo zo finga batu na kombo ya sila nga chaque fois na loba ke ser na biso sila il faut akata makambo akata musisa oyo ya eloko ezo salama o parce que lelo yo même communauté na biso na poto bayebi ke to se voiler ba faste bayebi ke mida soka ye na TV ayeko fingela sila batu soki essaie de pas na maye na TV ayeko fingela sila batu soki bayagola baye na TV ba tendresse ba zuma bayeko fingela sila batu mais sikoyo pourquoi ser na biso sila question na mituni butu mobimba pona nini ser na biso sila
alongwisaka bato wana ba vidéo te ndenge Bellevue alongwisaka papa kuluta asala émission boye atuti bordi abenga abi nalingi makambo wana te nalingi makambo kofinga te pourquoi bofinga ndeko nanga sila toza bana famille moko touta groupe Simba pourquoi bofinga longola vidéo na mona ngo te sikoyo question ngana zo mituna pourquoi sila soki yagola fingi leti Bellevue to afingi ndeko ne mo ya théâtre pourquoi sila bengaka yagola te longola vidéo wana pourquoi sila bengaka tendresse te longola vidéo wana pourquoi sila bengaka nani Miss Lolo te longola vidéo wana donc en quelque sorte ngana yeko sala analyse sila yebaka bango te c'est vrai parce que quand la sila na émission Vincent aloba na ko maîtriser comment on appelle ko gérer ba abakuku te donc ba abakuku oya ko gérer bango te ezali ba abakuku oto omona boye bandeko bayaka ko finga wana alors omoni nga lelo nde na koloba boye yagola sila yebi yo te sila yebi yo te parce que soki sila yeba est-ce que yagola so vana na sila boye kiti mo bovandi te kiti mo te bovandi bobo solo sila yebi yo te donc onengo za wana ba okangisa yo sila otika la kobenga te sila otika la koya te et ndemo ba Miss Lolo sila koya te parce que ayeba bino te preuve ne Zuma aza actrice comme aza acteur comédien pour kutana sila asala portrait est-ce que ngai pona kutana Bellevue fona ça les portraits aza actrice comédien loko anga aza la patrona aza pe muta koma na ba responsabilité na ye mais soki na kota na ye peut-être na kokena na ba logique moko boye na ngina mona na ye ayambinga mais siko pourquoi le Zuma pour mona na sila a créé là portrait mo on mona mo boye ya maternelle to ya académie de beaux-arts alinga mona na star né à vie mais yo moko bosani ke oza acteur comédien donc lelo na meki ko sa mo ba analyse na ko comprendre que si là ayebaka bato ba fingela ke bato wana te ayebi bango te ayebi yagola te ayebi Miss Lolo te ayebi tendresse te ata président Fachi o azali tata mokonzi ekolo quand même a maîtriser ka ba jalelo na ye to so la bien yo asi président Fachi ayebi passer Gili te ayebi passer Gili te a maîtriser ka yete alors s'il faut maîtriser ba jalelo na yo batu ba ka okubiso na TV ba ka fingelo batu il faut maîtriser bango lelo so ba filmer no zo tala mate eza grâce ya batu bazo fingela yo Bellevue parce que nzamba lingaka bo soto te nzamba lingaka injustice te comment yo batu mo bolelo ba vandi bazo fingelo batu yo bushi be olobaka te omona ane sili boyo komisi bango na lingaka bino mingi boza soki ba ange soki nini ndengo olobaka ba ange na yo wana or que moi j'ai tel que je suis na ko la taper ba pété ba la tinga couronne ya na ba di ko tirer ta na beti na ba bombe na bombarder aussi là et on s'appelle le hôtel likolo pe ko ya te mais so na sala ngo te na tala non age nanga na ba ni théâtre pas modéro ba star no so mboko yo ba yebi que Jerry Kobetox à l'époque on a joué Tatu Muluba pas modéro tata mo ya Muluba sala te ya mona mukelo kwanga tout bazali ba bébé ba mela ba bibero donc on a joué kaka Tatu Pajero venanga ka diombo ka lombo persona après Jerry Kobetox Muluba jeune mo bazo jouer tonalité baluba allez ba ndeko nanga za na États-Unis lelo mutombo sima ndeko nanga groupe évangéliste sima gelo ki mimi ndeko nanga montela tourner ba film à Bellevue sima donc à l'époque wana nazaki ngamoko na bunda na ba vie ngana ndo kende ba production mususu ba nzonzi mususu tatuka lomwa boyi ko jouer asali fier caché za muke bazwinga prévané Chris production za vivant lelo fongola télé ne balaksa so ba match wana producteur à théâtre na joué film mon en 2004 tatuka lomba boyo signé contrat ngana hena signé contrat donc nena za on a pena mukuwa moko ya théâtre komeka te so total ka baba na mona ba TV lokwa ba tendresse lokwa ba yagola uti Afrique du Sud pas bomagi mobali so pe loko ni lekele na Afrique du Sud aya ba ndiko finga batu ya théâtre puis bino ba théâtre bo ba hypocrite tant ba finga Bellevue bozo sa pe ba vidéo na ba finga Bellevue wana eza pasi
En tout cas, ngana olobaka na ser nanga sila, je t'aime beaucoup vraiment na lingaka yo. Malgré na ba na histoire na yo te na ko beta na vie parce que na côtoya yo te mais na lingaka yo. Preuve ane batu babenga nga abakuku révolté. Non. Ngai à l'époque nazaki so ba comédie mi balé ba swani na banda pour na nga quand on a côté la mutu oyo, l'aime sou na zomona injustice. Vous comprenez? À l'époque on a côté la sila ba tendance bazaka wa. Ta on a côté la sila na ba guerre mo ele kaka. Tendance bazaka wa. Yago la zaka wa. Ba petit wana bazuma ba petit wana mike na ba irano na bazaka wa. Bazalaka te ba kota pe guerre wana te ba banga ke ba yo kangisa biso. Mais ngana ya. Na ya pe na don avec na mutema na ngana ya. Parce que tolinga ki miezala. Ya omoni lelo, ici lelo alobi. Ya zakana ba communicateur te na ba communicatrice te. Asengi pardon papa pe lombe kuna. Ozomona siko lelo batu bazo kota batu na bazo taxer batu na makambu mo lelo Belleville ba olobake Belleville zakana ba communicateur. Belleville zakana ba communicatrice. Est-ce que bon la sabiso vidéo ya communicatrice to communicateur o ya finga président Lombe ya Belleville. Ko bana na demeure attaché de presse tina mutu asuka nana finga papa Lombe. Vidéo ezate. Preuve anenga na tuna ba jale lo nyo surtout banda ko luka sila tia bango na film parce que lelo yo mona muta fingi Belleville na TV lo ba a tourner pas sila. Nazobi tuna question wana. Comment muta ya fingi Belleville a tourner pas sila? Eza 12 to 24. Bato ebele bayaka na TV balabaka ke biso to koki ko ndima te ba communicateur ya Belleville ba finga maman Olive Lembe. Na lobaki na bato nyonso je vous mets tout en défi. Boya na vidéo oyo moko na biso fingi maman Olive Lembe. Si lelo baya na ngote. Donc kabal mo ba salaka po ba kangisa ba communicateur ya Belleville, ba yinisa ba communicateur ya Belleville pa maman Olive Letinga. Kinga kati 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanenge comment na 10 na kendate, mais j'ai fait ma vie. Na kenda kolela mutu mote bochela nga SOS na zana nzala te. Mais bandeko ba kenda kinga kati lelo ba koma fingisa maman Olive. Mais ba yela biso liloba moko wa bozo finga maman Olive Lembe bino batu bozaka na Belleville boyebi te ke lelo soki Belleville ça na mbongo grâce à maman Olive. Oui. Et puis botala peke na bana nyoso tout ba poussala pembe na maman Olive. Nani aza maele koleka batu nyoso c'est Belleville. Parce que maman Olive enseignera batu. So mwana mwasi so na $10 balusa ngo comme $100. Lelo Belleville na bino surtout bokenda kinga kati mutu amaye les a Belleville. Bokanga maka kolobo yene mutu anozo mbongo ebele. OK, ya Gabi soki na ndeko mona na CRTT ayaka lebi maman Olive akabolaka te apesa ka biso surtout mbongo ndenge moko. Et voilà, après ça bino mbongo ndenge moko. Neni Belleville là se retrouver mieux organisé que vous. Mieux organisé que vous. Donc eza passe. Eza passe vraiment bande on a biso tozongisa Yesu na mitema. So tozongisa Yesu na mitema. Si la o supporter te ba finga Belleville na misu na o. Ser na biso si la yo zongisa Yesu na mutema. Po mutu aza na Yesu na mutema olinga te ba fingele mutu na kombo na ye. En tout cas, c'est na biso si la bekam je t'aime vraiment zongisa Yesu na motema. Po ba communicateur na yo, na ba communicatrice no batika ofinga Belleville. Zongisa pe na Yesu na motema. Yesu ya mama grade azo baiser soki Yesu Jésus Christ kuna te. Zongisa pe na Yesu azaka na motema. Parce que Yesu azaka na photo te azaka na motema. Zongisa na motema. Olinga te ba finga Belleville na sorte o yago la traitaka Belleville. Tendance azo ba ke na ko beta Belleville. Moi moi c'est l'équipe 34, maman ya mukola 1979 abalite ba sœur na biso ba leya babali. Obi bande na biso théâtre fo bo sosola. Bana mike bozawa bo balite. Sœur na biso leya bali. Obi eloko wana quelque part il faut evanda bokie mutu na mutake na ndaku asala examen de conscience. Nga naza kitoko. Naza mwasi na bwa kama ndenge ni na âge nango babali ngate me babali sœur na biso leya. Po mona ke nzambe asa nzamba miracle. Nzamba za nzamba bato batambolaka na sembo. Lelo bwana ba problème ba jetem ndenge boza wana. Bana mikira mutu bazozwa bino. Mibala ba age na bino bazozwa bino te. Bino boza lelo na honneur ya ko présenter mibali na bino pa baboti na bino. Ko bana na tendresse.
Yagola, Miss Lolo. Vous présentez dans Mibali na bino pas ba famille na bino. Ba mona ke oui Mibali pe ba boakama, Mibali pe ya malonga. Malonga ngo lem su muto âge na yo. Vous présentez bango. Donc eza pasi. Donc ngai makamuso so sala nga pasi tant bande ko bazo bango na TV bongo. Na yeko lo baso likambo oyo il y a acteur to actrice. Boyela biso ah Bellevue zo kanga ba actrice na ba acteur. Ba jouer côté mususu te. Mais lelo ta vérité ndenge bimi. Actrice Nicolas qui rejouer ka pa muchopi et botele problème na ngambu wana baboyi a jouer. Likolo ka qui jouer pa muchopi. Et puis yé moko ndeko na biso sila. Amoni nango normal ndeko na biso qui rejouer pa ya muchopi. Mais bino ba mida bozaka banani yango ngana tuna. Boko ta vidéo boti de la biso ser sila. Mida zaka nani essaie de pas la mazaka nani bandeko no so ba ka koloba ba pesa ko ba injonction na bazaka ba nani pa na yo baza ni ba collaborateur oyo collabora ba on a collaborateur ou collaborer na chaîne wana mais comment ba pesa ko ba injonction boy lelo tani ngo perda ba mama top ko jouer sous pa na yo te lelo perda lelo ba ser na biso le andaya on a zo pesa ba félicitations bali encore jouer sous pa na yo te likolo ya entourage na yo. Moi, je parle ça tout le temps. Sila, Sila, elle est entourée par des zombies et des cannibales. Bato balingi ete. Baya kaka baya pembe na ye, pona koyo sa belle vie passe. To kendeka pembe na ye, to pe sa belle vie passe. En soi, balingana bango sila te. Na Bella production, bacteur bazali déjà. Bellevue rezo acteur moko te po kabwani. Na sila to actrice moko te po kabwa na sila to azalaki ya la belle wana Bellevue ko jouer c'était et pourtant kuna nde bo jouer saka batu oyo so kaka botala eloko yo même na ba commentaire bo komelanga mutu soka fingi ka Bellevue na TV lobi a jouer film ya sila bino bosi bo mona mutu ngai oyo ngana no exemple na lobaka awawa pona Bellevue osomona da Bellevue chenga na film. Mais kuna soka muta fingi Bellevue batie na film asila. Ça montre que donc bino kuna za groupe moko à réunion bandi des idiots ba yokana po ba sa nini ba finga ka mutu moko boy. Eza na sens te. Ndeko nanga sila zongi sa Yesu na mutema. Yesu aza na mutema na yo po ba tuloko ba yagola ba tendresse ba zuma ba Miss Lolo ba mida ba essaie de panama ba fingela konde kona yo te bino kaka ba warrior obozaka soi-disant famille bota warrior azaka warrior azaka famille bota te warrior azaka nani comment na ba benga nini azaka abakuku te lelo siko sila ye wana na feri sila ye wana na feri siko ba warrior boya bisanga papa kunutu yo yebaka te na yebaka te siko nini si les gens ont vidéo na ferry so alinga la biso nini ata gauloise siko bino ba waro bolo ba beta katolo ngana za abakuku warrior omone sopi bino omone nge sopi bino warrior azaka warrior azaka mutu musute mais biso ba communicateur je suis warrior mais je défends Bellevue quand même na défendre Bellevue voilà ce qu'on a compte il y a marketing. Kobuka na te na compte marketing mais je suis warrior siko maman na bino mo mutu a très moto gachi abi a invité na Genève est-ce que yo mutu mo na TikTok yo komelango yo lo baka na sila bongo pona nini oyebite nini azaka ne warrior te aza gauloise et monani siko moni place to kiti. Au dernier jour, vous me direz que je suis prophète. Malgré ma photo ngopé, invité zaki téléphone nini, na ba finga ngana sa la itel, invité so bango ba sa téléphone nini. Donc merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup na abonné nyoso. Merci beaucoup na Christian Mitch Cordon na réalisation et montage. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Mosala Nzambe.
M. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup na Bibi Chirita, bébé Serita depuis Allemagne. De mon cœur, de mon cœur. Yalinga na boaki bongo Bibi Chirita depuis Allemagne. Yalbara Koko ba Warrior. Ah voilà ça, Papa Kuluta famille Bota. Voilà, merci beaucoup na maman Fifi Makuta depuis États-Unis, famille Bota. Merci beaucoup na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, je te salue. Tala ba film Gigi. Et puis merci beaucoup na Binotou. Tokutani mokolo na lobby, soki nzamba zongité. Bye bye.